Baswahili na Bangala toyokana motomoko Bakongo na Baluba boya tosangana tosikola Kongo Indépendance physique tozua etikali chaya molimo tosambela zambe abankoko elobaki kimbango yekuluzi. Voilà, merci na balandi ya ba télévision vous allez kolanda biso to pesi bino mbote po ete na yebiki la solo lelo boko sepela po ete to sali émission na biso ya sika o to ali ko benga Congo ya sika. Congo ya sika ezali Congo nini? Ezali Congo oyo to zali kozela Congo e kozala prospère, Congo e kozala passe kozala te, Congo e kozala nzale kozala te, ezali Congo bakoko na biso balakaki to zali ko s'approcher vers Congo ya sika. Ya ngona to sali émission ezali ete ya solo bato ya ndenge na ndenge ba historien, bato ya mayele, bato ba salaka ba makambo ya ndenge na ndenge ba banoleka po ete ba ko kopesa biso makanisi Congo wana e kozala ndenge nini. Na yebi ete yo zali ko landa biso na kati ya télévision, pa yo zali ete yo pe makanisi na yo e ko sali sama ete yo pe un jour ko ya na émission na biso po expliquer biso Congo ya sika e kozala ndenge nini. Nga nazali kaka un simple animateur on a ko expliquer bino ete ya solo na ko lakisa bino bato ya mayele ya ndenge na ndenge, bato ya makanisi ya ndenge na ndenge oyo ba ko mema biso vers Congo ya sika. Na pesi bino mbote po ete na yebi ete ya solo patience bozali na kati ya télévision na bino po na ko landa biso na Congo ya sika na yebi ete ya solo boko sepela po ete boko zo makambo ebele peut-être to yoka kate to koyoka yango po na kati ya Congo ya sika to ko lobela likambo etali culture na biso, religion na biso, ba histoire na biso, makambo ebele ezali na kati ya mboka na biso oyo ezali ete photo yeba yango parce que to yebaki yango te to bungaki. Mais lelo ezali ete to liko zongisa batu na bokoko na biso, na ba histoire na biso, na ba culture na biso po ete to kota na kati na bosembo pe na vérité. Ya solo po na ko banda émission na biso to ali rapidement to kolekisa bino batu ya ndenge na ndenge bwanolanda batu ya ndenge na ndenge nino bango banda koloba kotala biso kaka pona kotala te mais yoka kanisa pe banda ko koma yango na kati ya ba écrit po ete yo pe kwa koteya baninga mususu. Voilà notre émission ezali pona wana bit émission na biso ezali yango wana pona ko sosolisa batu ba kwa koyeba vérité e bombana to ete histoire na biso ezali perdu, culture na biso ezali kobeba biso nyonso tout ko linga to landa yango po to koyeba ya solo ete mboka na biso Congo atandele ndenge bato bayembaki banzembo atandele mokile ko baluka Congo ekokoma kitoko Congo ekokoma puissant batu bako sepela. Voilà sans plus tarder to ko benga papa na biso papa Kwedi vraiment na ebité bato ebele ba koyeba te papa Kwedi azali nani mais avant de présenter d'abord akoleka na liboso parce que yende mta ko expliquer biso makambo wana oye ayebi na tina ya Congo ya sikana mituno to kotuna ye o bino bosenga ki biso ete to kwa kotuna ye mituna wana to yena ngo to senga papa Kwedi na ebité okoleka bato ba na maboko ya solo. Papa Kwedi to peso liboso mbote. Mbote papa animateur. Bato baza kotuna pourquoi comme rare na théâtre? Bon, la comme rare parce que théâtre évolue bingi. Et comme le niveau moro toko tamingi na cinéma. Mais si on va coquer ça roya peut-être pour tout ça la règlement dans des bannières bazo ko évoluer. Tout ça moi retard côté à ma coquille, ya mdeo ça la que tout ça velo kitoko ezala pe koleka oyo baninga buso ba osala. Mais oza ko senga ba moyen wana eza ko yana nte nanu bato bafungwani te po moyen ne ko marana muni rareté wana biso to sala kala eza ko sala bon kemke to lingi ezala différence par rapport na oya kala to kolisa makanisi na biso to kolisa pe musala ngo or pendant ko kolisa musala wana fa ba moyen déjà compliqué voilà rareté eza côté wana mke. Donc tolobake papa Kwedi zali kaka ezali teka bungi mais zalaki peut-être pour na progrès aussi à théâtre na biso. Voilà. Mais bato baza ko tuna papa Kwedi na yebite tango susu bandeko to baleki bazali ko landa bino na simalelo ba ye ya solo ke bango pe bazali ko teya neka bino bana ko teya. Mais bato baza ko pesa bino to balobi ke baleki wana ba ye sikoyo il paraît balingi kisi mingi na théâtre. Donc bazali presque makambo bazali ko sala na ete soki bino ko sala ki yango parce que ngai mituna za ko tuna yo zali bato batinda ki ngai na ko tuna yo baleki balingi kisi mingi. Théâtre comme na kisi mingi, théâtre comme façon ya kolatela to ya kolobela ezali ndenge bino bosalela kité. Bon, au moins une différence de la génération. Mais monsieur dans la génération ti na côté musique. Génération ya Luambo, génération ya papa Wendo ba Mwanga Polo na ba Luambo différence ezali. Ba Luambo bazaiko génération ana
na ba jeune na sikoyo différence donc eza makambo ya génération beaucoup plus mais oya kisi na yebi na mte po ngamona na preuve te ke ba petit ba osala kisi non mais qui c'est mon na raté papa mais qui c'est ça qui ba pas bon na côté li ba moté mais nga ko na ngone on mte na ndimaka na mte parce que na yebi ke pour osala théâtre pour déplacer au tu a kisi te pour le besoin kisi te donc il faut souvent la puissance culte na yebi mais nga na yebi ke théâtre ba jouer on dit avec football se rejoue na kibimbango tata ti kisi na lokolo a oti à buter soit la détermination a oti à buter a oti à péter la même chose na théâtre au cinéma ce que artiste wana ebi ko jouer te ata zui kisi ndenge nini peut-être ba robega na baba ndenge ba benga ba to a zui kisi ya succès pour soit les na baba ba bengi mais na côté jeu et ko changer na ngote bon on a mais dit bon ayeba ming mais ndenga jouaka eza kitoko te bon comprendre que succès na ye eza côté mususu ko jouer na pe eza ndenge mususu moni mais quand bakisi bon na tia ngo pena ka mingi te po biso to sa bakisi te to sa succès na ba scénario kitoko acteur bien rodé ba répéter ba jouer ba rôle na bango sous la direction de metteur en scène alors génération ndenge na lobi sikoyo ba jeune mususu siko ba sa rata répétition te ba yeka na terrain ba bani ko jouer oh biso to beta onga dada mais eloko na ba préparer ngo non sans que ba répéter sans ba yemba moko yo za mama yo tata yo na ndale mutasali expliquer eza boye ba bani ko jouer ba bani ko tourner entre temps ba yebani ba vis-à-vis te oh kuna réaction na ye eza na retard oh kuna réaction na ye eza makasité donc puisque ba répéter kité moi concordance ezala ezate donc eza dikambo musala ba leki bazo zo dan musala sérieux ba muso zo ya na télévision bazo ya musala te bazo ya télévision pour amona naka baye ba be akina nzela papa ko di hein génération sigoyo et ni au monde qui to sto commune na place alors ba commune noté na théâtre ba koma na noté ba ngo commune il faut ça musala eza ba to ki na kota cinéma eza ko ya na mboka la biso eza ko ya ba capacité pour ni parce que bato oyo ba ko aider artiste ba comme likolo baza ko sala ngote so na zu exemple le lobota ba film nigérien muniga boa fingola nigérien papa car ba télévision biso au mona ba pia plus place na place ba film étranger que ba film na biso moko et pas ba congolais ba lingana ba on voter yangwana ba kumisa bango ba nigérien bazo jouer malam ba jouer malam ndenge nini ah ba congolais ba nigérien ba lata malam ba nigérien wana basali lelo oyo na niveau cinéma ba comme na 2 sites à cinéma Nollywood 1 Nollywood 2 Nollywood c'est la place où c'est la ba film na bangwana basi ba Nigeria ba futa ba bombo lelo nigérien acteur nigérien côté ma baba dans les transports parce qu'il y a bien d'ailleurs la plupart va dans à Londres ay ko tourner ba futi mbo na ba lat sara bango ba acteur nigérien awala ta bien mona so ta film nigérien aza ndako anda tenu ndako aza libanda ana tenu libanda Azana bureau, on a tenu à bureau. Azana relax, on a tenu à relax. Donc, tout ça, ils ont étudié. Bah, moyen, on a tobaké. Na Congo, bah, moyen, ils ont belé, mais, bah, tiens, on a disposition d'artistes. Donc, message, j'ai dit que il faut basali sabino gouvernement y ba rôle ya musala na bino et to aider partout pas sa valeur nango pour être bino pe se retrouver parce que bo umeli pe na musala c'est vrai que ezali eloko moko ezali ko éduquer pe biso bato bele balanda kango ya solo vraiment surtout génération na bino to pesa ka respect mingi na makambo bino bosala na télévision ti lelo éduquer bato belé et pesa bato pe principe moko ya vie pour être bata mona nenga bien mais surtout que malamu pour na to tika yo papa kweli to zali na likambo ya Congo ya sika émission na biso zali Congo ya sika zali komonela ndenge zali Congo to mona lelo te mais Congo ya sika ko zala ndenge nini bato ya ndenge nini bakoki ko zala kuna parce que bino boyi makambe bele balobi ete lisumu monene ya mukolo soko akufi ezali ete soko ayebaki likambo atikeli baleki te biso nzambe apesi biso chance wana ke bino bato boyaki boteyaki biso to zala na bino ti lelo Congo ya sika posa ya bato ezali bazalela ndenge nini siko Congo ya sika ndenge na ba jeune ya sika ba sa théâtre balandaka conseil ya mikolo bamona teke loko tosali bo génération ya biso eza ya kolata coupe kitati na se so basolo remarque non eza style na biso ya bino ese leka non bazo corriger po olati kolata oyo kokitisa pantalon wana surtout bapantalon wana na bibende na bakanisa teke bango tabandi yango ezalaka taille basse ntango ezalaki biso tokokola taille basse c'est-à-dire que pantalon ekosuka na loketo awa ekomonisa sous-vêtement jamais
mais celui dans le keto olati sabato moko crêpe bao crêpe oza la talon molalite bao be en taille basse yango bakomisi bakomisi oti na loketo bakomisi oti côté oyo muto akomona te bao be en fashion non ezaki bango tabande te banda kala mais na respect nango. Alors, les jeunes, si on va exagérer, au lieu de passer un conseil, oh, génération de ceci là. Est-ce que génération est ici là? Par génération. Mais, bateau a mon expérience, car mon niveau habité, moi, et ma tongo la côté est. Si on veut par l'est, mais dis-moi, l'andelango, et soit à l'ouest. L'andelango, pour la seconde, ils apprennent solo. Mais je suis non, bisous, par moi, il va à l'est, ils ont bisous, moi, comme dans nord. Est-ce que vous avez dit que conseil à Batouan? Vous l'avez dit. Donc, Lucas, moi, je suis à l'est et je suis à l'ouest. Si vous êtes à solo, vous devez vérifier. Alors, Congo à Sika. Congo à Sika, c'est belé la carte, la carte, mais belé parce que d'abord mental, il y a Congo à Sika. Mentalité, il faut travailler mentalité Congo à Sika, il faut que malam n'a B. Parce que biso Siko, ma B, zoleka, tous considérés que c'est vrai. Alors qu'ils ont ma B. Moi, je suis un peu de longola et je suis un peu de malamu, voilà, tu peux te dire que pour la Congo Sika, il y a un moment qui a évité mot de la fin, papa Nabiso, il a suka au Congo, il s'appelle bateau à Hollande Nabiso. Bateau à Hollande Nabiso, peut-être émission Congo Sika, peut-être dans le côté de Liboso, mais dans le Senga, émission en gros, tout à point de vue à bateau, dans le Zalaka. Congo à Sika, na résumé, tika mabe, zara malam. Logique est quand t'as plus dans mboka. So logique est zate, tu tambola bien te. Na logique n'est pas que oh qui tu es rouge, oh za poto, oh non oh za nzete. So za nzete vous dire quoi ça. So za poto, ou qu'on les quitte à rouge, ya rouge. Yo lingi quitte à rouge comme obe en haut, qui tu ana, tu vas côté un peu comme on pembe, alors que za rouge. Et c'est ça normal. Et ça normal. Voilà, donc il y a un info. Takata Congo Sika, tu bagues rouge, les rouge, vert, les vert, jaune, les jaune. Tu peux te dire que solo Congo Sika. Merci papa Nabiso pour notre temps militaire vraiment solo. Tu as dit pour vendre qui nayo. Ce que vous avez bandé là, monsieur Zamalam. Tu peux te dire que solo. Pour nous aller ici, Congo Sika. Voilà, l'émission Nabiso ya solo. Nous allons Kolanda Congo Sika. Ils allaient être ceux qui est là que ils allaient rouge, ils allaient rouge. Les alités locaux, les alités verts, vous avez dit que non, voilà, les alités pembe, alors que vérité, les alités. Donc, Congo, c'est que les alités solo. Donc, ceux qui rouge, il faut le bas rouge, ceux qui vert, le bas vert, n'a pas n'a pas le bas qui était solo. Donc, il dit que le bas et l'eau a place na yango, vérité, na vérité, l'okuta et quoi que vous allez Congo Yasika.